Yanali, Baptiste de rappel. Tubalina na Solela. Balobi, on Solela bien de Italie. Yamono kama kamebana tu baba mujisa Solela. On a Solela te, la évité. Mais suka lango, ba Solela ka. Faire Gola, tout le monde est déjà commis la Kissa, Accor Arena, 20 340 places. Na yebite soki ezaya solo, soki ezanini, mais en tout cas tozolo bela yango. Avant na kota na kati ya masolo ya lelo, Ericho Tanabe le pulga, la pulga, yena ba évangéliste na ye, na niveau ya Kisangani tourné moko impeccable. Na niveau ya Isiro, tourné moko impeccable, ba concert moko oeza na image, ba image claire, ba danse, mouvement, ambiance. 5 concerts na 4 na 2 jours. Donc 5 jours ba beti, non 4 jours ba beti 5 concerts. Donc ezola kisake Ericho Tanabe aza musicien moko productif. Aza mutu oyo bakolinga ba produire parce que aza kozongisela ba producteur ba reveni na bango. Bandeko oyo nanu faire asala te nde makambo Ericho Tanabe akomi ko sala. Vitesse na yo bonye kumangai na love amuna yo salati. Vitesse na yo bonye kumangai na love amuna yo salati. Akubeta bango kao ya malembe sans forcer. Tozonga na niveau ya Paris esikane wapi tomoni enani Anita Mwarabu. Erere munene asali na vie na ye petite sœur na ngawana ona sepelaka na banzembo na ye. Nzembo ne kutu moko tiko bima na yo sepela na ba na chorale wano ba yembi sasa. Antuka nzembo moko ya bien. Mais ndenge azako tutuka azo sepela ki akosala fit na Faire Gola. Na yebite soki raison nini motif nini eza sima ya kosepela ya Anita Mwarabu. Na yebike pona Anita Mwarabu oui faire aza grand koleka ye c'est normal mais il fallait Anita Mwarabu pe atala nini nde bako produire po esala likambo ya bien musique nini oyo Faire ako yemba na Anita Mwarabu oyo koyokana kobeta mamakasi ba fit nyoso Faire asala. Je pense que Anita Mwarabu il fallait qu'il atala ba histoire historique ya ba featuring ya Faire Gola ndenge tambolaka. Est-ce que ememaka mutu penza place ya makasi? Est-ce que valorisaka? Est-ce que etambolaka bien? Est-ce que ebetaka? Parce que à partir ya dynastie il fallait que Anita Mwarabu atala soki c'est normal ou bien c'est bien que ça la fit na Faire Gola. Par contre, il fallait que Anita Mwarabu asa la fit na Inosbi. Anita Mwarabu soki abetaka featuring na Inosbi nga kezala bien par rapport à Faire parce que musique ya Faire eza musique pena commercialité. Musique ya Faire eza musique moko particulière ezalaka kaka pona ba congolais badiamba ba congolais moko boyedoko ba pose ba batambola kate bangonde bazaka musique ya Faire mais musique ya bato balingi penda ko bima ko yemba ba musique moko boye ya ba avec ba mélodie moko caressante ba mélodie moko séduisante. Je ne pense pas que Faire aza mutu oyo akoki ko yemba na Anita Mwarabu. Kotala bastila banzembo ya Anita Mwarabu na banzembo ya Faire Gola anandimite. Mais eza choix ya Anita Mwarabu eloko kosala ezate. Sika tokota na sujet lelo na lingina lobela ba affiche ba komi kotia ba affiche on a ebike ozala encore une fois ba affiche à Lukuta
ya Fere Gola na Accor Arena. Avant to banda kondima makambu ya Fere, il faut to banda kusala kochaka pe ba preuve. Fere balobaki ke ababengisi na forum économique na Grèce. Bande koboyebi sanga mutazo kene na forum économique na Grèce. Photo ata moko ya pamba ezangi na forum wana. Photo ezangi photo ya forum ezate. Babenga kiye eske azalaki libanda ou bezalaki na kati. Soki ba invité mutu a partir ya Afrique kokende ti na Grèce akende pe ko solola te azala kaka participant attaquer acteur il fallait ki parce que eza forum économique baza kusangisango na nini na culture faire quand même il fallait soit ayemba ta image ata moko ya koyemba ezate ata ya kolobela makambo ya culture ezate donc lukuta ya faire bazola tisango bakazaka ebele kolinga kaka kolakisa ke faire aza na actualité. Soki vraiment faire aza akobeta eza nango problème était parce que aza musicien mais makelela lukuta nde tozolinga te. Même un papa comme un écrivain comme soki Ale Mabaku a commis lokola un petit brigand na réseaux sociaux, a commis lokola un petit malanda ngombe. Il ne comprend même pas. Donc grandeur ne yako ya livre wana ami kitisi akomi malanda ngombe ya faire un petit musicien mutu atikala kotanga te mutu atanga akomi malanda bakomi sie malanda ngombe epa ya Fere Gola. Botala ndenge nazako papa oyo nano Ale Mabaku depuis okoma koteka ba livre. Est-ce que ba Gaulois basombaka ba livre na yo? So pour Mabaku boso botali bi aza parmi ba écrivain oyo bateka kate. Si kazako yako se réfugier sima ya ba Gaulois malheureusement soki vraiment azalaka na ba livre ya malonga ndeto zoyoka aza parmi ba meilleure vente parce que so zolo ba Gaulois baza partout baza ebele. Nde soki baza 10 000 bakotaka ba concert soki ba 10 000 wana bake kosomba ba livre na yo Mabaku nde komi musika. Me Fere oyo atanga te diambere akomi si o mukala akomi si Mabaku Ale Mabaku mukala. Cela veut dire que il y a quelque chose qui ne cloche pas na entourage à Fere. Mutu lokola soki Mabaku aza na kati entourage à Fere ba kende ken ba lo ba pesa ka message que Fere azo kende na Grèce ba invité ye pour na forum économique même image ya pamba photo ezate. Mais papa ba komisie zoba ba komisie bolole bande konangai affaire depuis annonce ya stade de France ya Fali Poupa Fere akomi mutu azoluka pe yepe ba lobele kaka azoluka yepe ba lobela ye alingi ba lobela ye kaka ba lobela ye ezala koto Masai problème et ko boyo soki nani mon problème wera sonne problème et il tata na problème mais Fere au juste ozolinga ko se situer wapi un grand artiste avec A majuscule artiste ya solo azala ka agiter lokola Fere Gola te. Botala par exemple tout lokola héritier tozo kaka héritier Fere Gola azana azobeta kosera lipanda azako kumisa Fali Fere azokumisa Fali ba communicateur a Fere balobi aza grand esprit et na plateau ya Israël Mutombo Fere akumisa Fali ndenge nyoso. Est-ce que bosi boyoka batu baza koloba aza petit esprit mais ya héritier tanabe ba komisi yango vraiment eloko moko boyo ndire etikala ko jamais ko salema na vie héritier a komiso ki bolole a komi perte d'esprit makambo ebele bazoloba mais baza ko bosa na ke ya bango Fere asia loba mingi ya kokumisa ka fe ya Fali mais ba communicateur a fait le comme bazaka ba bolole soki Fere abeti mukinza bango tu ba beta mukinza soki Fere asali bango tu bazala kuna muto ata moko te azana capacité ko recadrer ye parce que baby que bolole soki o recadrer ye c'est comme laver la tête des singes des porcs kosukola mutu ya nini ya ngulu akozonga kaka na nini na putulu na mabele na nini na zelo wana
Ça ne sert à rien. Yango pe omoni ba communicateur ya fere, moye ba pesa ka pe conseil ezate parce que akozonga na même buzoba. Mutu oya akoya ka kopesa conseil fere et puis ayoka yango, mutu wana azana mokilité. Parce que laver la tête des singes, c'est gaspiller les cerveaux inutilement. Ata soki opesi fere gola conseil, ezane toza ko lekisa tango no pamba parce que ayoka kate ye moko déjà lobi aza mutu ya buzoba. Mutu ya buzoba to pesi e conseil ya koyoka te. Mutu ya buzoba ata opesi e conseil ya koyoka te. Parce que laver la tête des singes, c'est gaspiller les cerveaux inutilement. Ko pesa fere gola conseil eza ko lekisa tango pamba. Ba vérité yango wana. Awa baza ko mascarade, baza ko kosa batu, toko beta boy, toko zonga boy, toko sala boy. Lukuta. Soki baza na date, boti ya date. Boti ka kwambrie batu, boti ya date. Et puis toko mona makambo ko sala. Wera yaki, tomoni makambo wera sali na ba concert. Fali abeti tomoni ba makambo ne, Kofi abeti tomoni makambo. Eriti abeti tomoni makambo, fere tia date pe totala. Ba arena na onyo seza futi zero. Awa aussi omoni ndenge babeta ka concert, omoni héritier, omoni wera son. Sika yaka na concert, meka ko changer, faire suka wana loko toza ko senga na yo, meka ko changer, tala ndenge batu basala ka ndenge batu babeta ka ba concert. Eloko toza ko senga kaka yango wana. Beta concert tika makelele.